etikali nazoyeba te nga moko mpe nazomituna mwa mituna ka ndenge Bénédicte Aigle azotuna nga awa bandeko na biso bakosala examen d'état na bagage nini mpenza loka balobaka ke préparatif etc ezala première séance 5e yango nde kaka tokotala mpona maman bien que ça Anne allez-y comprendre un peu bien que ça il y a un mois totangi te parce que nga mpe kaka naza puiser nga parce que non to mal à l'aise neti nga vraiment mpona ngai fait eza nango année blanche Aigle lobby il faut que ça et ça année blanche maman mais non ça se voit non mpona bapoto kuna na bamboka international kuna batiki na bango moto bandeli na biso kaka et ça nini elongola nini parce que mpe na ndako balatisi bana na bango ba maternelle bilamba ndako bakenzi la classe totanga nini et puis bana baosala examen d'état wana na matière nini et puis na un mois oyo nde tokozwa depuis donc depuis matière ya depuis en mars si na nini tokanga congé na tozwa vacances na juin voilà maman boya il y a 6e à passer G1 à qui autant na maman boya na G1 na quartier lo ba déjà que ça LD ya simba te bitumbe mama kasi ni kamusu ya mwana simba te makasi et simba te na bato bakosa eyinzi coronavirus lelo amisi bakinyo so polé. Bonjour très cher abonné ya Congo Suisse, hein, c'est bien moi la vôtre Bénédicte Mukoro autrement dit Aigle des informations de l'autre mémé bino na kati ya lisolo ya mboka nazanga mon côté je suis avec mon invité on va découvrir ça ensemble avec vous. Là je tiens à saluer mon beau c'est maître John depuis quelque part depuis Suisse et maman Micheline mon panzi maître John Tarakaye. Là je vois derrière la caméra c'est bien bon. Osé Milo énergie caméraman de luxe baza mingi te caméraman moboya bia toute la famille Mukoro je vous salue hein. Bonjour maman Bénédicte Aigle talaka an ko sala nga bonté na koka bonté na koka na bonté ma concert alobi akoka na e bonté alors maman an lelo to ina lisolo ya mboka isolo ya mboka lelo actualité o est touché Kinshasa mobimba bana bazongi examen d'état quant à toi. Très chers internautes, je vous salue partout où vous êtes. Ah, la plateau Nabino, Boana Batnabino a bien, la présentatrice Nabino, c'est la Bino émission. Il y a TikTok, on a qu'à Congo Suisse TV, Bana Maître John, toujours boulot Moussala. Je salue mon boss, Maître John, je te salue depuis là où tu es, au Bisoto Yebi, Naba internaute, Nabiso Yebi, Kala, Kanenge Lobami, qu'on n'est pas aigle, Balobi Yende aigle, il y a pas information. Et moi, c'est votre humble servante, Anne la Servadienne. Yeyo. Et vous les Servadiennes et Servadiens, je sais que vous êtes là en train de suivre cette émission Lisolo ya Mboka. Quand ndenge maman Bénédicte a lobby que le loto lobela rentrée scolaire, rentrée académique. Les tozo lobela awa. Bon, maman Bénédicte pour nangai to banana rentrée scolaire lelo bana ya 6e des humanités na 6e primaire nde babanzi babanzi ndenge mibeko epesamaki na l'état na biso balobaki babanda ba se rattraper moke parce que vous et nous toyebi que bokona coronavirus ndenge attaquaki monde entier et ça a pénalisé beaucoup de choses jusqu'à ce que ekeko toucher même classe ya bamboka ebele na RDCP et touchaki et voilà pourquoi les lotés bandeko na biso ya humanité bazo banda classe bandeko na biso ya humanité bazo banda classe mais non maman il paraît que non parce que biso nyoso to dozalaki wana na tango makasi bana bakendaki classe bana na maternelle balati bilamba ndako wana babangi mokonzi mboka to babangi mokonzi mboka te to bango baosala bo makambo na sentiment na bango to iza bakonzi ya école to autorité ya école nde ba pesi accès wana. Pour la question, j'en sais vraiment pas trop. Mais c'est que Lelo, même le président lui-même, a lancé, donc a libéré quelque chose où il manquait, où il a étudié personnellement, à l'objet Lelo classe et bandi.
balati bilamba ndako. Je ne sais pas idée zanini pourquoi balati bilamba ndako, parce que c'est l'école qui a exigé ou bien moi nakena nous s'informer ou à qui vérifier, j'en sais rien, mais ce qui est sûr aujourd'hui bana 6e des humanités, 6e primaire babandi lelo classe. Oui, na lisolo ya mboka lelo bana 6e des humanités babandi classe. Maman Anna yebisa biso nano bana 6e babandi classe ba ko passer première CEO ba oyo ya humanité ba passer G1 et bana ya G1 ba kende wapi. C'est ça maintenant le vrai problème, mes très chers internautes. Il y a Congo Suisse TV, dans la carte à Kinshasa, quand Neymar Bénédicte Aigle à l'obéla Kibino, bana siko ba kozo examen d'état wana bazo matana université. Tolingi to informer bino très chers internautes que na université na biso ya Kinshasa bana batangi te. Bana G1 batangi na bango te. Sikoyo na calendrier normal année académique et bandaka le 15 octobre si je me trompe pas. Alors les lots a déjà le 10 août. Bon, je ne sais pas na mécanisme nini notre l'État a pu réfléchir que ba cours et banda. Bamsou azana ba 11 cours, 12 cours. Bon habité. Dans mon espace, il y a un mois où le cours est aussi là. Après, ce qui va cours est si probabilité que ça l'examen là. Jusque là, de ma part aussi, je ne vraiment pas l'éthique ya konzima que bande qu'on a besoin à l'université que ça la paix tanga paix cours si ça pour comme à niveau ya ça là examen. Donc c'est très dur pour nous. On s'imagine comment cela va se passer. Et on s'est dit, est-ce que ça ira au moins cette idée que notre l'État a prise. Mais je ne crois pas. Vraiment, de ma part, je ne crois pas que c'est là des tiens. Ah non, elle ne croit pas, elle ne voit pas aussi. Donc, suite à l'île, mais non, moi vraiment, personnellement, rentrer au vraiment, et ça ne m'intéresse même pas. Parce que, allez-y comprendre, tout ça, déjà, en août, bientôt là, 9e mois, à Wabana, toujours en classe, en septembre, 6 mois un peu. Pourquoi pas, Batiki n'a pas un mois, ici, depuis tout de la rentrée académique, toujours parce qu'il y avait la maladie. 10 mois un peu, na coronavirus. Allez-y un peu comprendre. Batangi sous classe, pourquoi pas, mon konzambo, kato, autorité, hein? Là, vraiment, je vais m'excuser. Autorité, zélika qui notre bandana biso classe en septembre. Quant à toi, vraiment, idéanisant bientôt, parce que c'est entre nous, ici, biso to lobila nyonso. Isolo ya mboka dans nyonso tout actualité est touché biso to lobana biso kaka. Oui, biso to loba na biso kaka ndenge Aigle la Bénédicte azoloba biso pe tozoloba. Pona likambo ya kozela kaka que année banda kaka mbala moko parce que so pe na bina tala malamu c'était une année de la gratuité. Vraiment. Gratuité ezalaki et au début comme gratuité za elo moya malamu au chef de l'état na biso vision na ezalaki. Un bébé je m'excuse na kati ote au monde batmiso ba kumoloba les onti o to yeba ki na biso kaka ke non gratuité ko simba te na mboko yo pona nini pona école déjà banda qui déjà yo félé auparavant tout temps yo félé te parce que kaka na moment yo félé et puis coronavirus et puis mon boule côté na mboka tala no degré. Chers internautes vraiment bon eso loba mais toi na kin eso loba mabongo que année gratuite on a bemba vraiment. Mais moi je dirais na part na que ce n'est pas un Congolais qui a provoqué la maladie pour la gratuité simbité, non. Et là, on y a soit début, et ça a toujours des difficultés. Je voulais dire par là quoi, début, il y a année à gratuité, la début 2 mois, donc septembre, octobre, et ça là qui pensa un mois. Kokoso otala kaka likambo ya gratuité moi kokoso bana bana tina mabele allez-y comprendre bana batanga ki penza malamu ti kokoma pe na février bokono ya coronavirus toyoki na musika ti pe yepe ekoteli biso pe na
mboka esali ete nalobaka kaka bana na biso batangi na bango te bandeko na biso batangi te sikoyo tozoyeba te selon programme yako nayebi ke bainternet na biso nde bozala boleka sur le banc des écoles yango bocomprenaka toujours Congo Suisse TV boyebi mambo yango ndenge ezalaka sikoyo na mwa temps oyo etikali nazoyeba te nga moko mpe nazomituna mwa mituna kaka ndenge Bénédicte Aigle azotuna nga awa bandeko na biso bakosala examen d'état na bagage nini mpenza loka balobaka ke préparatif etc ezaka première seyoti 5e yango nde kaka tokotala mpona maman bien que ça Anne allez-y comprendre un peu bien que ça il y a un mois totangi te parce que nga mpe kaka naza na bandeko naza na bafamille naza na bato biso nyonso tu toshomaki maintenant lelo toyoki ke non bana bazongi classe et puis directement bana bakosala l'examen d'état bana 6e bana ya 6e primaire 6e des humanités et puis susu esili bongo te bamama mpe na ndako balatisi bana na bango ya bamaternelle bilamba ndako bakenzela classe totanga nini et puis bana bakosala l'examen d'état wana na matière nini et puis na un mois oyo nde tokozwa depuis matière ya depuis en mars si na nini tokanga congé na tozwa vacances na juin voilà wana naolinga nayebisa mpe l'apôtre Charlie Georgette Apongo momia ta likambo ekoleka bipai oyo bino bozali kuna nayebi te so mpe bana basi babandi classe mais biso awa ebandi nde lelo kasi na minute oyo na RDC tozalaka nde na bapréparatif ya rentrée scolaire mais sikoyo awa na minute tobeta lisolo ya préparatif ya reprise de cours bon comprendre te l'état na biso ndenge akalkulaki ndenge alobaki makambo yango est ce que bolingo mpenza ezali mpona population oyo jeunesse oyo tozoprépare mpona lobi parce que bao baza na baclasse baza na babanc de l'école bango nde bakoka koremplacer alors il faut kozala un peu na nini na fierté que non bao bakoka koremplacer nga ils ont quelque chose peut-être okoloba mpe bakosala mieux ke nga eza nao mabe te eza mabe bino mpe bosali bien bao mpe bazoya mpe baya basala mieux eza bongo mais bakosala mieux soki bazwi mateya mpe ya malamu koloba mpe ke ane eleka ane blanche ndeti ngai vraiment excusez ngai parce que non to mal à l'aise ndeti ngai vraiment mpona ngai fa eza nango ane blanche Aigle lobby il fallait que et ça année blanche maman mais non ça c'est vous non pour na bapoto kuna na bamboka international kuna batiki na bango ngoto bandeli na biso kaka ya et ça nini elongola nini parce que malade ezalaki na mboka mpe jusque là tokende na baekole kuna tomoni mpe mesisaka malonga bazwi te bien ke bana baotanga na cache ni bana bavandaka 4 yebisa parce que oloba bamisu bayaka toka ntango bamisu bayaka toka midi allez-y un peu comprendre omona te ke bon encore yebisa Aigle ke bon il y a de ceux au bafuti dia ba frère afuti frère na na totalité bon siko l'état aroloba nini pona bato bongo bafuti frère bana bafuti Afrika ya 6e des humanités pour watu otanga en gratuité 6e primaire te awa naozwa un peu part ya bana oyo bazana parce que gratuité ça de première à 7e si je me trompe pas bon bato babandi na 8e 9e si ba 5e des humanités wana baza pe na bao bafutaki ba frère parce que moi je ma sœur Véronique Kassai o atangaka Véronique je te salue depuis quelque part en tout cas afutaki déjà frère et il y a de ceux oyo na université jeu 1 jeu 2 L1 parce que tolobi bana G3 nde bazongi na L2 donc ba finaliste quand nde bazongi na minute siko ba owana ba tikali j'espère que na ba oyo ba sisa ki ba frère académique ba sisa ki ba frère scolaire siko l'état fois zo mesure ce qui est l'externe année blanche c'est que année wana kuna bana siko ba yebisa biso pe mama parce que to beta li solo mboka to solo là entre consoeurs voilà siko batwana oyo bafutaki ba frère na bango
année prochaine bakofuta lisusu tu sais il faut qu'il étende azwa mesure wana ya que non année prochaine bana ou parce que ba récit ezali ba mikanda nyonso ba je peux dire quoi hein c'est quoi ba reçu prouvant que ba futi et puis ben ils ont témoigné de que non bana ba futi tu vois donc ngas ko non se demander en tout le monde na étape il y a 6e primaire na 6e deuxième année to matana nous na université anoyebi ke biso na unikin to tangite na kuna kanda mokondi na zabwe onzima te parce que biso na unikin to tangite ce que allez-y comprendre un peu biso ce qu'on a unikin to tangite ce que boy c'est biso que non le loba na bazonga classe biso na unikin to zonga to sani dis-moi un peu biso na unikin to zonga to sani. Or, balobaki kino bana G3 na bana L2 il faut bakoler bango bato graduer bazwa nini comme na nini ba point na bango et puis bana L1 bakoler bango bana L2 bakoler bango pardon dis-moi un peu tout tangi nini biso kuna inikuni loba UPC na IEC là je vois monsieur Isaac prophète Isaac depuis quelque part je t'ai sali et puis ma copine chérie hein Smile Tamba on a linga mingi moi ça pembe maman bango batangi bakende po biso na inikini non keta lelo classe zo na kina ngapete parce que non mona musala ngana que ça kunate parce que depuis 2020 banda maman to koma ata likambute ba grève na ba grève ba nini ba frais matin ba frais kita ba frais nini dis-moi un peu tout le monde na solo ya examen d'état to maintenant na université sikoyo na bitelo ya likolo to bengaka bité ya kanda kuna nde makambo ka ndenge consort nanga aigle azoloba que bazwi ata note moko te siko mpona bango l'état na biso azo résoudre nini mpona ngai nakoloba kaka ke ekomi nango matata matata mpenza ebetami parce que bandeko na biso bazozwa badiplôme bakoya kuna na université bona université yango bana J1 bazwi cours te basali examen moko te problème na eza lobo problème à temps na temps nini bakozwa bacours na temps nini bakosala examen na temps nini bakodélibéré et bon baoleka na bacésarienne très chers internautes nayebi ke boleka wana baokoma ntina bacésarienne bakobeta bacésarienne ntina mars 2021 espoir eza nango kutu te nazoyeba te année yango d'avance non biso na inikini tozala année prolongée tu vois biso tozala na année prolongée ce que yebisanga mama tito kota na césarienne tito kota na prolongement tito kota kana recours et ça biso temps hein tu sais likambo ngonga ndeka na lobi na to fana monike opesi na nga réseau parce que na lobi na to fana biso ka biso nyonso pour mutu moto oui mutu moto nzima ke no mona mo il y a 6e à passer G1 à qui autant na maman badaka na G1 na quartier loba déjà que ça LD ya simba te bitumbe mama kasi likamso ya mwana simba te makasi et simba te na bato bako ça eyinzi coronavirus lelo abisi bakinyoso polele donc on a malade yaki mabe to malade musu to perdre RDC to perdre na biso to perdre ma anango mbutu kande tozomona ndenge ezolekela donc tozoyeba te bandelelo les 10 classe ebandi enseignant nini akoluka yenda banda cours po asilisa cours na et puis enseignant ngo maman enseignant yebisanga no et puis enseignant ngo maman abanda na kati o ni bandeli o na suko maman tout ça là non un peu batute nga vraiment déjà makambo ekomi kolembisanga sorie chers internautes surtout ba pour ba première pondération et souka bidon na oyeba nanga kutu te est-ce que vraiment l'état zokanisa penza ba cadre lobby hein mon allé ka jeu un kaka boy a se retrouver na GDO ils en a sens tout le monde a GD se retrouver maman na G3 et puis ton bagage il y a GD il y a G1 à tabino et puis to bossa na ke loko moko bi ke bana na temps ba fina ndako bi ke ba misu déjà ba bossa na ba makamion surtout mémoire et c'est refroidi mama tika comme ine otala ta mususu novelas na e télé réalité kuna mibali ba ko mabasi allez un peu comprendre ba mususu ba yeba ka ke non to tanga ka ne wana mbala surtout kaka boyo ba lever confinement et sili classe ezozonga
ma classe auto continue en aussi il y a classe photo continue aussi mais to kota non pour biso do na lisolo ya mboka to kota partout parce que biso nyonso tout to faire partir na mboka dis-moi un peu depuis la série ya matata ponyo banda matata ponyo assisa carrière to assisa je peux dire quoi assisa mandat na ye ya to allez sous stabilité dollar yi matande kita matata ponyo deux fois à la ça $6 za kaka na 90 ya na mona na dollar quel que soit les problèmes ya lelo lipa ana biso yebisanga. Chers internautes, nous sommes à Kinshasa kaka ndenge Aigle Bénédicte ayebisi bino que eza somo alikambo dollar toyebite papa matata ponyo la stratégie nya bandaka commenter pour garder stabilité à monnaie mais pour na lelo je vous dis très chers internautes to lobaka kapo biso de to za boto na Congo Suisse il faut to lobaka biso kaka likambo to ya dollar nde makambo bolali bolamuki ya 200 francs baksamite 100 francs te 2000 5000 golo et en sens qui donc on poso zwaka dollar mo change jusque là pe no yeba te monnaie wana ndenge do mata bon pour lelo to nanger na 19800 oui 19800 wana eza nani ngo o tsaka 19800 to batika mo biso ka na 20 na 20000 et le bana ngo et c'est que j'ai pas compris très chers internautes to lala to lamuka a na kinwana dollar eza 20000 to lala to lamuka bo 16 14 na bandal to changer on a 14 na yebisa bino to sali ata 24 heures te ezoni na eyindi tala ebite mécanisme wana to tuna premier ministre po ye mutatambwisa mboka to tuna premier ministre o to tuna ministre économie o on a ko to beta na biso na chef de l'état parce que chef de l'état aux irlandais rapport ils en sens ba papa na biso ils en sens mécanisme nini bosala ki dans quelques heures pour ça qui na quelques heures eyindi 16000 biso ko to ezambe nanga ya lipapa omona 1500 na zandi kende lelo 6000 7000 oboyi otiki donc on ne comprend pas ce qui se passe mécanisme nini basalaki directement tolali tolamuki bo 16000 tolali kutu lisusu te kaka na même journée wana ekomaki 16000 même journée ezongi na ya $10 yo comme piko ba papa ministre économie bon totuna yo pe na mutuna papa na biso madame ya ministre économie et maman na biso na éviter mécanisme nini on a bossé na premier ministre pour to la carte la mkamwa 16 tant peu dollar réseau qui biloko peso qui population peso bika pe moi malamu lelo lipa ya 200 francs maman yeba mboka itambula na lipa ya lipa ndi yango na boko lamba te na pali bota libwe na moi 1000 francs nanga to moi 5 personnes to zi moi lipa na biso 200 maman ya loba la biso to la yasko lipa 300 allez comprendre lipa 300 et aka moi awa mama poto sala ndende mama dollar vraiment to sengi na bino batu bokonzaka mboka na biso Congo batia bino wana premier ministre na biso to yebi ke président na biso mutatia yo mais yo premier ministre na biso oza pe na ba subalterne na yo baza wana ministre de bokota pe na réunion bota pe na makambo po biso to konyo kwa ma population et konyo kwa na makambo aujourd'hui et simba na moté là vraiment maman j'ai aussi parlé tantôt bien mambo mbongo na ngana lo pa mambo ba transport donc mbongo modèle ezo matela boye ba peke biso donc chauffeur na boy chauffeur na e bazoti a prix pe selon bango en plus pe ba ko magatin na destination ba demi-terrain donc surtout so za na net na Gombe pour mon chango parce que 3 transports tika na yo bon moto 8000 tika na yo et puis 3 transports en moi 1000 francs telle place 1000 francs pour na nini monnaie zali ko ngeza mate sens dans tout tika ka sabino boye bake dégâts ya monnaie ndenge zo mata ya ba dégâts mo ya grave ezo simba biso partout ok na wenzebu na kala awa tozalaki awa toloba ta mwanda mpe papa na biso papa matata ponyo tozalaki na moi ozana moi 5000 boke pe wenze osoni matembele osoni makala osoni oya na papa matata ponyo mais lelo yo ya yo zo 5000 kendo sala wenze
ozonga ozwa nokutu ntango bapesa oza combien te yo moko kendeka oyesa papa na ndako yo moko sala kaka yelanga nga na lamba na voilà osala kaka mpe yelanga nini soki okoki opropose mpona crise oyo lancer message na bakonzi ya mboka crise oyo prendre non fin nango message nini okoki olancer mpona ngai mpenza nakoloba ke so omoni mwa moninga asalaki mwa eloko ya malamu eza mabe te kokende kotuna ye tata ye tala na epoke na yo tomonaki mwa stabilité moko boye stabilité monétaire ezalaki sikoyo osalaki ndenge nini obandaki kotambola ndenge nini mpo maintenir eloko wana eza nango mpe mabe te mama la ministre économie kende sola tata matata ponyo nayebi peke papa matata ponyo mpe akoboya na ye mpe te koyebisa bino bakonzi te tosala nde boye toleka nde boye toloba nde boye mpo makambo mpe ya mone efanda mpo papa matata ponyo mpe aza congolais ndenge mpe mone mpe ezomata boye ezotouche mpe na ye ye mpe azosentir ke emati ezaka biso moko te donc soki bokosolola nanu kuna botuna mpe mwa mayele na ye mpe asalelaki mpo amaintenir budget monnaie ndenge ezalaki na mwa stabilité wana mpona nga nakoki koyebisa premier ministre na biso bongo vraiment moi anapesi na ye mwa conseil alance mwa message ezaka te keno bajournaliste bazodéborde non toza bato allez-y comprendre toza bato toza mokili biso mpe tozala mpe na baposa eyaka te keno te bazodéborde non là vraiment nous attendons déjà vers la fin de notre émission mais maman Anne totikeka na ba quelques secondes lisolomo ezobetama mpona politique eza ya koyinda makasi banomaki des magistrats mais jusque là baprêter serment te. Oui, très chers internautes, on a qui ça nde makambo boyoka. Parce que na 2 secondes le ça bon rapide vu makambo ndenge lekai na mboka ana oloba ça n'engage que moi. Ouais, entre nous oui, entre nous ezo engagé ngai vu makambo ndenge lekaki na mboka ndenge lisolo ebetamaki ndenge makambo ngo elekana ki bongo te. Ebino mo boyebi ba mokolo koto ndenge lekaka o ndefaki a signé ndenge lekaki eleki premier ministre na biso il paraît azalaki absent. J'ai bien dit que ça n'engage que moi. Ouais. Il paraît azalaki absent. Il s'est fait que ministre na biso ya intérieur pende atiaki mokolo koto si je me trompe pas la signature bien contrôlée yango nde esalaki ete bandeko na biso ba magistrat ba papa na biso wana balobi makambo faki eleka kaka na ordre na yango mpona prestation ya serment wana ezala na valeur wana nalobi na lubongo mais na nsima na yango nakoki mpe kobakisa mpe batata na biso balomaki bino babale wana batata ordonnance ezalaki présidentielle ezalaki présidentielle mpo toyebi mpe ke bozalaki ebele baninga bapretaki déjà serment bino bozolanda alima mpenza na ndenge elekaka eza ordonnance présidentielle c'est le chef de l'état maître suprême ye moto ahonore bino soki mpe bokoki mpe kohonore ye mpe ekozala nango mpe mabe te ndenge kaka elekanaki chef de l'état mpe aza mutu j'espère que papa na biso Antoine Tshisekedi aza mutu ayebi mpe oyo azosala ayebi mpe oyo asalaki bapapa na biso soki mpe ekozala malamu bo honorer ordonnance présidentielle mpe ekozala nango mabe te kolanda mpe alima lolenge mpe bozokendele eza nango mpe mabe te. Voilà, nous sommes déjà là presque à la fin de notre émission. Merci na bino nyonso to bozalaki wana mpona kolanda biso po biso toyela bino ba réalité ba actualité yaya so actualité ezali tobomba te toya nango kaka po bato batala kaka on ne sait jamais là je profite mon boss basala mibele mama Micheline et puis bato nyonso balingaka Bénédicte Aigle naza nde koto na Congo Suisse là je vois ma petite sœur chérie Kerticia Basila ma très chère sœur Noëlla Moubiala et pourquoi pas toi ma copine chérie on a bengaka bras droit
Ghislaine Masikine, moi na moko boya bien et Dedel Masikine, Sarah Masikine moi si a pembe. Là vraiment pour na ngatia na 6e mois à moi de ma banga no isala bat moi bien. Très chers internautes, je suis très heureuse encore d'être sur ce plateau pour na rosola masolo to tu kosola. Awa. Je sais l'équipe technique, na plus équipe technique mobimba mbote, on a tout mon superviseur na biso papa papi lokongo bambote. Sans oublier l'existence du boss maître John bana na musala toujours papa na sepela rakoloba ke bana maître John musala toujours. Je salue toute la famille Kasai. Je salue mon frère le boss Eli Yobo Mbongo le Tishibite papa ya Maël Yobo. Donc meilleur bébé na lobi bien il y a toutes les générations de bobo ta te et bobo ta kanabino meilleur akanga masola ba bébé de la meilleur bébé. Et puis prémisse, il y a une grande famille. Il y a clan Mobimba. Prémisse na biso bébé Maël bambote belé avec ta maman. Je salue Jaël bambote na yo ba fan nanga. Ba fan ya Congo Suisse. Ba fan na biso. Tolobi toujours tant bozo ta la émission bi doit s'abonner et ko partager lien et ça la moi bien et puis moi j'aime moi critique de ça la biso quand on te dit que non à Servadi bo était ça la bo aigle OK donc nous il matisa rabiso moi critique na bino ça la biso moi bien moi ko partager ba lien et puis ceux qui faut se retrouver maman na Congo Suisse abonne-toi directement parce que a bien ça là s'abonner na yombala moko alors caméraman na biso wazi biso lelo image awa mido bambote babiye énergie makasi énergie on met en émission pe à 15h bobandi 1h 15h énergie ya fanda na je vous salue tous ouais là vraiment quant à moi je vous dis bye ciao.